Le samba kukubi ya no pesina miswa bato. Poya na mema likamwele kinga moto. Samba nanga edo peki selete. Natula ya no kima na saeloko. Opesanga na moyo ya bupe kumerangai. Obengi salama ya mokile bebi sae. Osongi salama ya natuya na bungi sae. Le samba na salama dosana. Le samba kukubi na pesina miswa bato. Obana mema likamwele kinga moto. Samba nanga yebi peki seleuti. Yebi na kawafu. Yepeki sanga na koma misota ikai. Kulula yepesa na basusu. Maatane kuluse pai mose utaka. Nasuwa yepesa na banima. Bina rumba wana mama bina. Yesambole la kisanga selae. Ninobola kisanga nena kolaba. Kimi la kisanga kovana na bato. Sambebo yako kisela na bandoto. Beta malola songi songi. Alléluia. Est-ce que vous voyez le monde en toqué? Yembe le monde en toqué, n'a-t-il pas le Zoé, toqué, toqué. Matza Mongongo. Samba na sala na gosa toqué. Papa t'appeler. Papa trésor. Papa. Eta mololo. Yesambole la kisanga zela. Dilobo la kisanga mena kolabae. Kinyo la kisanga kopala la bato. Sambe boyanko kisela nga bandoko Mutona Akanya seluma sewa bakate Aye gosobera nga wakute Mama koko libangi beisa boyate Suka na wakati gokuti Atama koko lima mato ya kaka Ateki kamo kona wakati kare Sabando, suka allez va toquer. Tina suka papa. Tina suka papa. Yesu mama. Sokipe. Suka na tatola pona swakimia ya soki songe mata yo bina kawapi bina Ozambe bambina yo papa Ozambe. Shalom libota na Nzambe. Nzamba pambola biso émission na biso tolingaka mingi bandi kola mona yo toza na programme ya Jésus-Christ notre médecin. Avant nyonso tokobondela nde tomesana kobondela yo pesi kozali bondela. Seigneur topesi yo merci aux Nzambe totiki moma o na maboko na yo molimo mosantu kamba biso de début jusqu'à la fin na kombo na Christ Yesu. Amen. Nzamba pambola bandeko nyonso bakoti. Bonne année. Kola mona bino. Lola efuta bino. Esenga komona bino. Ba bien aimé nyonso bokoti na poko na lelo Nzambe aiva na kopambola bino. Amen. Apambola bino na sepeli komona bino. Toza na programme Jésus-Christ notre médecin tolobaka. Lelo na ye lisusu mbula sike bandi
Je pense que vous avez bien. Hein? Je pense que vous avez bien. Kola mona bino pambola bino tango nyonso année passée bozala kiwana bozolanda ba message na yebi ke nzamba lola ko bosa na bino te. Lelo na ye lisusu lokola mosakoli lokola prophétesse na Nzambe parce que nzamba pesinga message ya année oyo lisusu ndeni tokotambola ndenge ni nzamba kosala tobimaka boye tango nzamba lobaka soki nzamba lobi comme basali na ye comme mosali na ye yango moni ke naza lisusu awa parce que na ye na message na nkolo mpo na yo na ye na message oyo ekosunga yo na ye na message oyo ekosunga libota na yo na ye na message oyo nzamba alingi mpo na yo donc biso lokola basakoli tobimaka ndenge wana ntango nzamba atindi message toye message ekosunga yo ekosunga mobali na yo ekosunga mwasi na ekosunga mpe bana na yo. Vraiment thème na biso ya lelo ezali la marche avec le Saint-Esprit. Yango mpe tokoyekola yango ane o mobimba tobanda oyekola makambo oyo parce que nzambe alingi asala eloko moko na vie na yo. Nzambe alingi asala eloko moko na libota na yo. Ndenge na telemi nde na vandi awa na ye lokola nde nazobake lokola prophétesse ya Nzambe mpona kotalisa message. Nako umela kutu mingi te selo nde molimo na Nzambe okambanga me nalingi kaka yo o comprendre message Nzambe atindi mpona yo. Ane o bien aimé Nzambe azoloba mpona yo soki tokotosa Nzambe. Soki tokotosa oyo Saint-Esprit akolobela biso. Soki tokotosa oyo Nzambe azotinda biso. Tokomona bikamwa. Tokomona changement. Tokomona bénédiction. Grâce kokitaliko na biso pe Nzambe akokokisa yo sa posa mitema na biso. Nzambe aza na besoin totosa ye. Landanga malamu bien aimé parce que nengo koti akobima bongo te. Ndengo koti na programme oyo eza na eloko moko Nzamba kosala pe na vie na yo. Tango koti na programme oyo linko baka Nzamba linga sa eloko moko na vie na yo. Na ena message lokola prophétesse ya Nzambe. Tango koyoka ngoti na misala komona loboko na Nzambe. Landa malamu kobungisa makanisi na ote vanda na yoka o Nzamba linga loba po na yo. Nzamba aza na besoin totosa ye ane oyo. Nzamba lingi oyoka ye. Ba échec oyo elekaki année passée, tango yoko yoka ye, tango toko tosa maloba na ye, année o eza année à victoire. Nzamba zote sanga batu mingi balelaki année passée. Batu mingi bazwaki ba problème. Batu mingi bazwaki ba échec. Batu mingi baleki na ba moment difficile. Batu mingi année passée 2019 ezaki pona bango ane moko yako nyokwa masata nyoko libango. Batu mingi mitema na bango komaki na suka ane passé. Batu mingi ba passé na ba moment moko oyo maya miso bande kotanga bango banda janvier tina décembre. Mais Nzamba ye kotindanga comme mosali na ye alobi na yebisa libota na Nzambe ane oyo soki okotosa Nzambe soki tokotosa le Saint-Esprit soki tokotambula na Saint-Esprit ndenge teme na biso ezali totambula na Saint-Esprit soki tokotambula na ye oyo ezalaki kolela Nzamba ko changer yango na koseka oyo ezalaki ya pasi ya douleur Nzamba ko changer nyonso wana na guérison na kimia grâce kokitaliko na biso ezo senga yo oyo kamalamu olanda message ya nkolo parce que Nzambe azakati na biso abimisa basako de pamba tende na zoloba tango ane bandika bo Nzambe wana bando talisanga makamba lobi telema bima janvier oyo kotika ngo boete bima kene ko yebisa libota na ngai o nini ngana linko talisa bango be chaque année passée année oyo kokota na ngote année oyo ko vivre makambo mabe lekaki na ngote ya année passée
parce que nzambe alobi tango kotosa tokotambusa vi na biso na Saint-Esprit tokomona loboko na nzambe. Nzambe atindi nga nayebisa o message oyo. Donc nalingi yo tosa maloba na nzambe, nalingi yo tosa le Saint-Esprit, nalingi totambusa vi na biso na nzambe tokomona loboko na nzambe. Bien-aimé kati na nkolo. Na Matthieu chapitre 2 verset 9 à 11. Bible ezotalisa biso Marie na Joseph. Bien-aimé, Marie na Joseph déjà ne bandeli. Bazaki bato babande kotambola na Saint-Esprit na nzambe babanda oyoka nzambe. Po nzambe atinda message pa na Marie po na kobotama ya Jésus, ezaki bato déjà bazaki fidèle na nzambe. Yango nazo continuer pe na continuer ko yebisa parce que za prophétie nde na lobi na yele ko la prophétesse nzambe na bimi po nzambe epesinga message. Donc soki yopo kotosa ozape fidèle pa na nzambe okotamsa vi na o selo Saint-Esprit nzamba kosala. Batu oyo Marie na Joseph bazaki bato bazako tambuza selon nzambe. Babane kotamsa vi na bango na nzambe. Babana otambula na kobanga nzambe koyoka pe nzambe. Voilà pourquoi moni tango nzambe atindi ange pona koyebisa Marie makambo ya Jésus. Marie adutaki nango te. Asepelaki nango atuni ba question ke sa maneni ba yebisi ke ba makambo nenge bandi boye eza na nguya na yo te. Donc le Saint-Esprit akoya. Le Saint-Esprit mutakosala nyonso za na eloko moko kutu ya kosala te. Bien-aimé nazo continuer koyebisa yo ke soki okotosa nzambe okotambusa vi na selo Saint-Esprit okomona bikamwa na nzambe. Alobi selon Saint-Esprit mutakosala yo kosala eloko moko te bokomona bikamwa. Ba bien-aimé nanga bande nyonso bolanda programme à Jésus-Christ notre médecin. Nayebi ke ane oyo nzambe sa funguli makambo oyo ezaki akokanga mapona yo. Ba grâce miracle kolanda yo na kombo na Yesu. Marie na Joseph batosaki kaka nzambe bande ne bandeti vi na bango ezokende. Et comme ki na tango moko ba pasa kobota Jésus a kontina libumu selo Saint-Esprit. Marie azwizemi. Jésus aye kobotama. Message nanga ezali nini ona eko yeso na pokwa na lelo. Tango Marie kobota Jésus. Tango Marie ake kobota Jésus. Esika pa bota ke na ndaku ya banyama. Tango Marie aboti Jésus. Zambe a touché bato maele. Bato maele balalite. Bato maele sika bazalaki bazuba or na bango. Babiloko kitoko, ba parfum kitoko, babiloko nyonso zalaki ba trésor. Babi il faut to kende ko tikelango epai ya mobikisi. Epai na Messi parce que tozo ko mona étoile moko ebimi kuna ezo la kisabiso ke Messi abotami selon ba prophétie na Nzambe, selon promesse na Nzambe. Bien-aimé, batwana batamboli bakei etinda bakomi na ndako ya roi. Bazoko luka place nini Messi abotami bato maele. Ba memi ba cadeau ba biloko ebele pona kotalisa pe pona kopesa ye. Bakomi na ndako ya roi. Batuni Messi abotabi awa poto ye pona to adorer ye. To ye pona to kumisa ye. To ye pona to pambola ye. To ye pona to pesa ye biloko oyo. Ba yebisi bango Messi abotami awa te. Ndenge nini boyebi ke Messi abotami abi parce que tomoni étoile na ye. Étoile na ye zongenga. Herode akamwa abengi ba continue lobi eza nini? Abengi batu na ye ya mayele bazaka pembeni na ye atune eza nini? Makambo nazoyoka Messi amona abotami. Ezo lekela ngai. Bayebisi ye balobi oui, esengeli Messi abotama. Selon ba promesse Nzambe. Selon ndenge Nzambe alobaki na nzana ba prophète esengeli Messi abotama. Voilà pourquoi abotami siko yango zomona ba bato mayele baye ko adorer. Ayebisi bato wana lobi awa bozokende ko adorer. Awa bozokende ko tala sika Messi abotami. Tango bozokende kuna botala pe bo confirmer.
soki eza ya solo abotami kuna boya kozonga pe boyebisa ngai nga pe nakende koadore nzoka ezalaki lokuta bien aimé na eloko nini natalisa yo nalingi nayebisa yo eloko moko Marie na Joseph ndenge na bi batambusaki vi na bango na Nzambe. Marie na Joseph bazalaki Nzambe asalaki bango surprise bayebaki eloko ezalaki koleka te bauti kobota sika bazalaki na ba besoin ya biloko bazalaki peut-être na besoin ya mbongo bazalaki peut-être na besoin pour basunga mwana wana mais Nzambe ayebaki posa mitema na bango a préparer bato moko quelque part po baya kopambola bango po baya kopesa bango ba or po baya kopesa bango oyo ezalaki posa motema na bango oyo ezalaki désir ya motema na bango. Bien aimé kati na nkolo nalingi nayebisa yo na pokwa na lelo ke Nzambe azo préparer ba cadeau po na yo Nzambe azo préparer ba surprise po na yo soki okotosa Nzambe ane oyo soki okotambusa vi na yo okomarche na Saint-Esprit soki okobeir na maloba na Nzambe eza na ba cadeau eza na ba surprise o Nzambe akosala po na vi na yo. Alléluia. Basengaki te mais Nzambe ayebaki oyo ezalaki posa motema na bango. Ane oyo bien aimé Nzambe akokokisa eza posa motema na yo. Oh banda koluka tango molai ozozwa te Nzambe akopesa oyo yango. Pe na lobaka eloko wana pe na zolo bango na pokwa na lelo eloko eza ya yo mutu moko ta kobotolango oyo Nzambe abongisi po na yo eza ya yo mutu moko te akoya kobotola eloko Nzambe apesi yo. Tala bato mayele bien aimé tango bayaki na ba cadeau wana tango bayaki na ba or bakotaki nango liboso na ndako ya Hérode azaki pe mokonzi bakotaki nango na ndako ya Hérode mais lokolo ezalaki ya bango te Saint-Esprit a permettre te bakabela ngo Hérode babombi ba cadeau na bango po bakende kopesa ngo kaka epai na Marie na Joseph. Ane oyo naye koprophétiser lipamboli no mutu obotola ngo aza te oyo Nzambe abongisi mpo na yo mutu akoyiba ngo aza te oyo Nzambe azo préparer mpo na yo mutu akobotola oto mutu akoyiba yo aza te parce que Nzambe azo préparer makambo ya kitoko mpo na yo. Bénédiction ya Joseph na Marie ekotaki na ndako ya Hérode basimbi yango na maboko mais Saint-Esprit si bango eza ya kolo nango aza awa te kolo nango aza awa te malgré aza roi mais kolo nango eza Messie kolo nango eza Marie kolo nango eza Joseph. Mais il faut comprendre qu'il fallait continuer marche. Babandi kotambola selon molimo na Nzambe azotambusa bango. Étoile na Nzambe ezaki kotambusa bango. Étoile ezotambusa bango ti esika mwana azalaki. Ba marche batamayele ba landi étoile. Ba kokoma ti esika Jésus azalaki. Ba kokoma ti esika Marie azalaki. Ba kokoma ti esika Joseph azalaki. Étoile etelemi wana bakoti na kati ya ndako. Bakuti Jésus wana babandi ko adorer babandi ko kumisa bazui bakado bayaki nango bapesi bango. Bien aimé Marie na Joseph bayebaki kaka ke tozana besoin ya biloko mais bayebaki tena na koki koyela bango biloko wana. Na lingi na yebisa mutu moko na pokwa na lelo peut-être ozana besoin ya mbongo ozana besoin ya musala ozana besoin ya ba makambo belé olingi Nzambe asalelo mais oyo bate eke wuta ndenge nini koya ndenge nini na kopesa ngai yango mais na yebisa okay ezana nzela ezoya ezotambola ezoya ezana marche ezoya ata yo yebite mutu akoya nango mais Nzambe azo préparer batu pona yo Nzambe azo préparer batu moko po ba visiter yo Nzambe azo préparer batu moko pona kosunga yo Nzambe azo préparer batu moko pona kosunga yo ko bimiso na difficulté wana Nzambe azo préparer batu moko pona libota na yo bayeba kite mais bazaki nango besoin
me nzambe ayebaki posa mitema na bango, ayebaki oyo ezalaki kotungisa bango, ayebaki ke bakozala na besoin ya biloko wana mpona kobokola mwana, akokisaki ezalaki posa mitema na bango na ntango bango babande kokanisa te. Bien aimé, soki tokotambusa vi na biso na nzambe na Saint-Esprit, toki tolingi ke Saint-Esprit a guidé biso, toyoka Saint-Esprit, toyoka nzambe, il y a des choses oyo okobondela te nzamba kopesa o yango, il y a des choses okoluka te nzamba kopesa yo, parce que Marie na Joseph babondela ki pona ngote, bakendaki pe koluka ngote, mais nzamba préparer batu moko bakende kopesa bango oyo bango bakana kite, o babande ko imaginer te. Yango nzamba lingi ya sale kati na na 2020 oyo. Oyo zo imaginer te, oyo zo kanisa te, oyo eza posa motema na yo, oyo eza ba point d'interrogation na yo, oyo zo linga, ozo désirer ozwa. Yango nzamba kopesa o ane oyo. Soki tokotambusa vi na biso na Saint-Esprit. Soki tokoyoka molimo na nzambe, il y a des choses on nzamba zo préparer pour na yo nanga, il y a des choses on nzamba zo bongisa. Oh car l'étoile e bandaki kotambusa bango. Yango moni bakoma kiti et pas Yesu azalaki. Soki Saint-Esprit tokotika Saint-Esprit tambusa biso, étoile yaneza elembo Saint-Esprit. Soki tokotika Saint-Esprit tambusa biso, tokomona loboko na nzambe. Oya yo mutu akobotola zate. Adresse na yo nzamba bosanité. Kombo na yo nzamba bosanité. Ba besoin na yo nzamba bosanité. Année passée ndongo lelaki nzamba monaki. O bande ko tungisa année passée nzamba monaki. Nzamba bosani ote. Mais tozwa vi na biso. To pesa ngo pa na nzambe. Tokomona loboko na nzambe. Eloko moko te elekeli nzambe makasi. Nzamba za na capacité ya kosala nyonso na vie. Esengeli biso to pesa mitema na biso pa na nzambe. Tokomona loboko na nzambe. Eza likamoko nzamba ngasa na vie na yo ane oyo. Eza neloko moko nzamba linga pesa yo ane oyo. Nzambe tanga telemisi mosali na ya telemisi nga na pokwa lelo. Eza pona yo. Oleli mingi. Okanisi mingi. Opase na ba moment moko difficile na vie na yo. Na ye koyebisa yo. Nzamba ye ko consoler yo. Komi tungisa mate. Nzamba bosani yo te. Lipamboli na yo. Akopesa ngo pepa ya mutu mususu te. Oya kana pona sana na libota na yo ekende na adresse ya mutu mususu te. Molimo monsantu abosa na kabatu te. Ako conduire lipamboli na yo de na lobi eza na nzela ezo tambola. Oya yozo luka eza na nzela ezo tambola. Oyo zo désiré guérison wana eza na nzela ezo tambola. Kimia wana eza na nzela ezo tambola. Esengo wana eza na nzela ezo tambola. Yamba yango na kombo na Yesu ane oyo nzamba visiter yo au nom puissant de Jésus. Bible lobi na 1 Samuel 16 6 à 13. To bosana te mosali na nzambe. Samuel tango nzamba tinda kie na ndaku ya Isai. Alobi kende ko pambola. Mona moko na kati ya ndaku wana paske nga na poniye. Bien aimé kati na kolo. Molimo monsanto ne na lobi abosa na kapla adresse na ete. Oli akokitisa lipamboli. Abosa na kate. Yo zala kaka fidèle pa na nzambe. Pe mi pese pa na nzambe pe yoka nzambe. Okomona loboko na nzambe. Na facilité nyonso. Tango ba bisi Samuel lui oyo kene ko sopango epai na kati na ndaku wana eza na mwana moko nganzi nzambe na poni. Mais Samuel pas tambula ki na lui wana tambuli na bénédiction akomi na ndaku ya Isai akuti bana kuna amoni Eliab azobima mbinga mobali abi oui certainement nzamba poni ye alinga pusa na pembe na sopa oyo ezalaki ya yete adresse moko ezalaki fait l'adresse ne basoda balobaka ezalaki adresse na été ezalaki lipamboli na été tangu alingi asopa zamba ebise yete ngana poni parce que na rejeté alinga pona mwana mibale yete alinga pona misato bible lobi ke papa wana bimisi bana na nyoso azaki na bango na ndaku wana moko azaki libanda alinga meka bo yete azo comprendre te na ko sopa ngo pa ina nani atuni bana basili abi basilité eza na moko
azakuna na zamba ya kengela ka ba nyama kuna abi boluka ya soki amonani na nte toko sale loko moko te photo zela mwana na tango kaka David azopusa na pembeni ya prophète ya mosali na Nzambe lokola Saint-Esprit abosa naka adresse ya likambo na ete abosa naka mutu alinga pambola te tango David azoya Nzambe ayebise déjà que voici l'homme motonga na poni motonga na lingi ko pambola motonga na lingi molimo nanga ekitakati na ye motonga na lingi osopela mafuta ye wana bazwi David basopi mafuta bien aimé na yebisa yo Nzamba ponio ane oyo Nzamba lingi yo ane oyo ndia des choses Nzamba linga sa na vie na yo ko kanisa te ke soko kutana be chèque ane passé Nzamba bosani ote oya yo eza yo mutako botola o azate lui les aki na ndako ya David ezaki na ndako na bango na ndako papa na ye etambule na kati ya ndako ezoko luka wapi mutu na kopesa wapi mutu na kopambola mais Nzamba permettre te alobi bozela eza ya bango te bien-aimé ya yo mutu akosimba te ya yo mutu akobotola te ya yo mutu akoyiba te ya yo mutu akolelisa yo aza te napesaka exemple ya betoile mpo na linga yango mingi étoile na likolo ndenge eza wana étoile eza na place nango étoile moko te ezaka likolo étoile moninga donc yo okongenga na kwena yo wana kopambola mana ndenge na ye mutu moko ta ko étoile moko te ko bakenga na za likolo étoile moninga te ndenge na ye ko prophétiser boloko mosai na Nzambe lipamboli na yo mutu akoyibango azate eza na marche ane oyo okovivre yango ndenge étoile bande ko tambola ezo tambusa bato mayele ndenge lipamboli ne banda otambola na 2019 na 2020 oyo sikoyo eza po yo simbango banda ko simba oyo nano mona te banda ko simba guérison na yo parce que guérison na eza na marche ane oyo faut vivre yango banda ko simba miracle na yo banda ko simba libala na yo banda ko simba kimia na yo banda ko simba esengo na yo banda ko simba bana na yo na kombo na Yesu na tango zokanisa te soko tozotambusa vie na biso na Saint-Esprit tokomona miracle Nzambe ndako kanisa na place na biso David asengaki te azala roi mais lokola Nzambe amonaki motema na ye amonaki fidélité na ye amonaki oya malamu abanda kosala Nzambe apesi na facilité Esther asengaki pete azala reine mais lokola Nzambe amonaki ndenge bazotambusa vie na bango na ye ensemble bazotambusa vie na bango na Nzambe apesaki place wana bien-aimé yo pe na pokwa na lelo ane oto koti nde nazoloba na ye lokola prophétesse na ye kotalisa yo o Nzambe alingi yo sala soki okoyoka maloba na Nzambe okotosa Nzambe okomona bikamwa mbula oyo même mbula o ave simba o na botaka te okozwa mwana ya des choses oyo okosenga te okoforce te okoluka te okobunda nango te okene kobunda na ma problème okene kobunda ka pose loko okobunda te mais Nzambe ko facilité o yango pona ni ozotambusa vi na yo na Nzambe lelo tozotanga Esther na kati ya Bible asenga kita binga kaka ningi na bota mi boye na kozaka te mais Nzambe abongisaki eloko malamu pona ye atie na place wana a placer parce que ayebaki ke esengeli azala place wana mutu moko takoka kobotole o Nzambe sabongisi ane oyo o Nzambe préparé pona yo mutu kobotola ngo azate o Nzambe abongisa déjà eza na nzelezo ya pona eza kaka ya yo na lobaka eloko wana atali pasa na bobotama papa moko mama moko na libumo bobima mukolo moko akozwa place na yo te yo oza spécial na pesa témoignage muke pona nga na chéri nanga na ndengi tokutanaki na opesa ngo lelo te mais na opesa ngo un jour ya munene nango vraiment tant tokutanaki na chéri nangai azaki déjà na église ya munene o wapi basi bazaki ebele akoka pe kozwa basi kuna mais étoile na yeba na otambola kaka étoile badai ko guider kaka étoile telemaki nanu te
Le Saint-Esprit azalaki kaka kotambusa ye kozala na ye azaki pe na église bino moko boyebi basali na nzambe mikutu mosusu so aza na mwasi malgré ana mwasi me baolinge bo siko célibataire bongo célibataire azokamba pe église basi midele na midele bazalaki wana mais abadon mona kaka te lokola na ndako ya Samuel lokola na ndako ya pardon na lokola na ndako ya Isaïe ndako ba David tango Samuel akoti kuna asopa lilo pa Eliabe ote asopa boyete ye pesa kika ndemo atala boy o ye mwasote atala boy o yete mwasote atako sabe bat passer ben intercession bani bani te musuba ko vendre na permanence o ba ko sambela wana mais eloko moko te mais nzambe azo continuer kotambusa mais le quoi li pamboli wana ezaki ya Sephora il fallait kaka nzamba continuer kotambusa malgré place azalaki malgré l'église azaki kokamba ngaku nazaki na wana te malgré l'église abande kokamba basi bazalaki ba mama mususu bazoya pe na bana na bango et papa koko bana no mwana na ngai mais malgré ça nzamba azalaki koloba awa te bango te nga na poni pona yo bango te ke simba pona yo mais jour akomaki pa na biso jour tokutanaki nde étoile ya kotelema na ndako na biso ndenge étoile telemaki na ndako esika Jésus azalaki donc lipamboli ekitaka epa ya kolo nango soki nzambe sa prépara pona yo eza ya yo mutako botolo azate mutako yiba yo yango azate titango te ko kutana na chéri na ngai to mona ni première fois nzamba eko confirmer que ye wana mwasi na yo étoile telemi wana bénédiction lui le sopal na mafuta na ngai malgré mona ki bato ebele basi bazalaki ebele mais nzambe atindi ye kaka te pa na ngai donc pona kotalisa yo oya yo mta botola zate ata mobile afsali ba voyage ndenge na ndenge mwasa sa ba voyage ndenge na ndenge mais mukoboko kuta na soke za yo mutako botola ya zate ata balakisi basa ndenge na ndenge ne balakisi ki papa na nga chéri na nga basa ndenge na ndenge mais amona eloko moko kunate parce que bénédiction wana sengela keza ndepa na nga nzamba prépara kinga na place wana batu mususu te nzamba prépara ki David na place wana mutu mususu te nzamba prépara ki Esther na place wana mutu mususu te ane oyo nzambe pas préparé yo na place na yo nzamba préparé yo ozwa grâce wana nzamba préparé yo ozwa délivrance nzamba préparé yo obota nzamba préparé yo ozwa kimia nzamba préparé yo obalisa pe eza yo eza tan na yo eza tan o nzambe alinga sala ya bikamwa kati na yo bénédiction eza likolo na yo nazoloba lisusu lokola mosali na nzambe na ye na pokwa lelo mpona koyebisa yo comme mosali na nzambe oya yo ane oyo mutu akobotola yango aza te mutu akolelisa aza te soki balelisaki ane pase mutu akolelisa aza te ngai na utopesa témoignage na ngai ya muke parce que tokokisi 20 ans na biso ya libala yana ba na pesa ngo muke parce que témoignage eza munene yana ba ki na pesa ngo muke na pesa témoignage wana mwa muke kaka mais na yebi mkona ovandela ngo penza bien na toma pembeni to pesa témoignage po esunga batu mususu donc na lina yebisa yo soki po oza mwasi obungisaki libala na yo récupérer ngo na kombo na Yesu soki obungisaki santé na yo récupérer ngo na kombo na Yesu soki obungisaki kimia na yo récupérer ngo na kombo na Yesu na yeko sakola lelo po na yo nalingi vraiment o vivre loboko na nzambe nalingi ozwa kimia nalingi ozwa esengo nalingi ba porte zaki akokangama efungwama
Saint-Esprit a facilité au makambo année oyo. Oyo ezaki difficile et comme facile. Oyo ezaki ko lelisa yo. Nzamba koma ko sekisa yo. Biso batu mususu oyo na tikala ko bondela te ngai, na tikala ko genete, na tikala ko bondela te na bala pasteur. Menza mapesi ngango na pete. Ok, il y a des gens bazo bonde la bazo gêné pe bazo na ba permanence pe na yebi on nzambe na pesa kaka musali na nzambe. Soki tokota musavi na biso na nzambe, nzamba ko kanisela biso. Ba surprise ko ya, ba cadeau ko ya. Tango yozo mitungisama nzamba ko toucher mutu moko kuna muteme zo saleka il faut na keka pa mama Pauline, il faut ka na keka papa Momo, na mutema na ngai il faut na keka kuna na keko pambola bango. C'est ça. C'est ça onzamba osala. Yango na ye lokola prophétesse Nzambe, na ye vraiment ko sopa kimia wana na kati ya libota na yo. Oyo nzamba talisa kinga ye kimia ezangi bato ebele, kimia kitakati na libota na yo. Ko forcer loko moko susute ane oyo. Mais s'attacher na Nzambe. Ko forcer et l'autre côté nzamba abina yebiso ko forcer l'autre côté mais s'attacher na Nzambe tala ndenge l'huile oyo kenaki na luki David tala ndenge ba oyo ba to mayele ba memaki eketi na destination nango e bosani kolo nango te Maria força kita ke nekolo ba bote boya nango kaka awa a força kite malgré zaki posa mitema na bango bazaki na besoin bénédiction mais Nzambe ayeba ki zaki posa mitema na bango. Nzamba yebi eza posa motema na yo. Nzamba yebi oyo zo lela. Nzamba yebi oyo zo tungisa yo. Nzamba yebi oyo zo luka. Nzamba yebi oyo olingi. Akosala kaka selon ndenge yo lingi. Pe akosala plus kutu. Au-delà ya oyo zo kanisa. Tika nzamba lola. Apambola yo. Tika nzamba lola. Akanisa yo. Tika nzamba lola a facilité au makambo. Tika nzamba lola a consoler motema na yo. Tika nzamba lola a pesa au guérison. Tika nzamba lola a sepelisa motema na yo ane oyo. Parce que yango makambo nzambe a ebisinga kosala au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yamba grâce wana. Yamba bénédiction wana. Yamba faveur wana. Faveur oyo kitaki likolo na nga. Na tangu nazaki kozela te na tangu na bondela kite nzambe oyo atindela kinga serviteur de Dieu yo pe atindela oyo ozoluka nzambe atindela mobile ozoluka atindela mwasi ozoluka nzamba grâce ya guérison nzambe abikisanga na ba malade nzambe alongolanga na maboko ba démon abikisa yo pe sikozali alongolo pe na maboko ba démon au nom de Jésus. Nzambe asala kati na ane o na facilité. O forcer loko moko te, mais nzambe apesa yo. O eza posa motema na yo au nom puissant de Jésus-Christ. Banda koyamba grâce wana na kombo na Yesu. Et sikozali ane on a déclaré ba bonne chose, et tant que mosai na nzambe wa telemisinga susu mukona lelo to bandi moi oyo lelo to bandi moi oyo ya janvier moi oyo kwa to bandi yango eza moi ya liboso na eko sakola pona yo kende liboso grâce na faveur accompagne le boko na nzambe za likolo na yo esiko zaki limité nzambe afongola esika makambo zaki akokanga nzambe afongola au nom puissant de Jésus-Christ. Nayebi ke nzambe azakati na yo apesi yo déjà kimia pe sengo au nom de Jésus. Oeza posa motema na yo nzamba akokisi yango lelo oko témoigner ke nzamba aza malamu parce que nzamba akosaka te abosani yo te bibelobi akoma kombo na yo na loboko na ye abosani yo te akotika pe yo te ni libota na ni bana na yo abosani bango te na kombo na Yesu. Hallelujah. Nzamba pambola yo yo mtulandi message apokwa lelo yeba keza prophétie pona yo eza o nzamba lingi oyoka eza o nzambe alingi pe osala to sama loba na nzambe
au mona miracle na Nzambe. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino. Ba bonne année. Ya solo kala na moni bino nzamba pambola papa maman. Vraiment na musala munene ozo sala. Kola pambola mama Pauline. Nzamba pambola so mama Pauline. Vraiment apambola protocole nanga nguya. C'est Corneline nzamba pambola yo. Protocole nanga nguya. Que Dieu vous bénisse. Bande connaisse ba koti nzamba pambola mama biso mosakoli mete. Ba bonne année. Nzamba mona biso otokoti vraiment les journée ya esengo. Na sepe comment na bino kola pambola onde ko Sophie. Ndeko Sophie nzamba mona yo kilola kolo aye bana kopambola bandeko nyonso bokoti awa boza tellement ebele nazo mona bino bien mingite mais kolo aye bibino nzambe amona bino apambola bino nzamba pambola ndeto loba toujours bomoka mboka kende liboso ane o eza ne ya bomoka mboka ezaka ezo continuer kaka donc eza ane moko kitoko eza ane ya bénédiction pour na biso parce que nzamba za na ba surprise nde na bi ezali kambo ya prophétie nzamba za ba surprise pour na biso to kumisa nzambe to kosepela makambo nene nzamba bongisi nzamba pambola o mama Beya pambola sœur Karine apambola bana nyonso mepsa apambola bandeko nyonso bazolanda biso na poko na lelo nzamba pambola docteur Esaïe Saif na bosanité mama Micheline kolo ayeba na komona bino ba bonne année Nzambe ayeba na kopambola lisusu chéri nanga apôtre dit de Likenza kola pambola o chéri aza awa Nzambe apambola ye apambola bandeko nyonso balandi biso vraiment posa otika bino ezate namoni bino kala nde nalobi mosakola bima alerte Nzambe atindaka dans ce qu'on a bimi to yoka ba message encore. Que Dieu vous bénisse. Bouteuse amala mpona bino vraiment kokanisa mingi tende na lobaka ane oezayo zwa esengo sepela bosana makamnyo se lekaki sepela. Que Dieu vous bénisse. Bouteuse amala mpona bino. Seigneur topesi merci parce que oyoki biso pambola bandeko nyonso balandi biso na kombo na Yesu. Butuna leleza butuna kimia au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tokutali mbala sima nzamba pambola bino partager message pour na bandeko mususu ba kozala béni na kombo na Yesu. Nzamba pambola bino. Oyanolanga losambo na sala na bosana losambo ankukubi ya nopesi na miso ya bato okoyana mema likambo elekinga moto sambe nanga yedope ikisele te natila ya notima na sa eloko okosanga na moyo ya kutokimela ngai obongisela ngai oyo mokili obongisa ye osongisela ngai motu ya nabongisa ye olololanga losambo na sala na bosana losambo kukubiya na pesi na miso ya bato obwana mema likambo eleki na moto sambe na ngai yebi mpe kiseleuki tobinaka wapi yopekisanga nakoma miso taitai kolula yo opesa na basusu maatale kolusa epai moso eutaka nasuwa oyo opesa na baninga bina lomba wana mama bina yosambole
lakisanga nzela lilobo lakisanga lenga koloba kimi lakisanga kovanda na bato Nzambe boya kokiselanga bandoto beta malola songi Alléluia. Est-ce que vous voyez le monde en toqué? Il y a le monde en toqué, c'est le mouvement. Toqué. Matza Mongo. Pas t'appeler, pas trésor, pas mololo. La kisanga zela, lilobo la kisanga mega koloba, kimyo la kisanga kovana na bato, Nzambe boya kokiselanga bandoto motona aganya zeluma selo bakate aye gosoberanga mabuse namaboko libangi pesa boyate suka na katati bokoti atabako na matoya papa ateki moto na bakoti Suka allez pas toquer. Tina suka papa. Tina suka papa. Yesu mama. Sokipe. Suka na tatola pona swakimia ya soki songemata yo bina kawapi bina Nzambe bongina yo papa Nzambe bongina yo mwekete Osuwa kembo uzabo mwane Nangango yo bongo na kina no vidote Nangango yo sekwisa kila zalote Soki pe osale linga mikamwe Nakoboyi naloba mote mesoboya Soki nalobi na bomba mote mamoto Suka na tatola pona swakimia Bina Nzambe bongina yo papa Nzambe bongina yo moyenge bene Osuwa kembo uzabo mwane Nangango yo bongo lekina no vidote Nangango yo sekwisa kila zalote Soki pe osale linga bikamwe Nakoboyi naloba mote mesoboya Soki nalobi na bomba motema moto Suka na tatola pona zwa imya Oyanolanga losambo na sala na bosana Losambo ankukubi anopesi na miswa bato